tolobi bela ezebele kozemisa bana nzambe ya batu kolongola bana nzambe bazemi kokoma na basi 5 6 7 mutapekisi yote soko botaki na mwasi o reconnaître ye occuper bana bapekisi yote. Mais le problème que nous refusons ici, beaucoup de soit en public, beaucoup de fingana en public, toloba, tolobate. N'a pas vu ça, nous quelque chose. On m'a dit bateau et basala qui calcule ya kosala biloko wana bakanisi ba humilier papa na biso. Ba humilier te. Kosala vidéo ya ko publier mut. Nde o humilier ye. Yesu ye mo nzambe ne biso kufa bulumbu na ekulusu. Église ekufa. L'église est bouffant. Mais nous venons d'où? L'église vient de l'humiliation. Nous sommes une église qui a été toujours humiliée. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas Dieu. Bafinga, baloba, bamata. Pour nous, il est. Pour nous, il est. Que Dieu vous bénisse. L'évêque reste notre papa. Ba change de papa te. Bachanja de papa, oh yabiso papa, aux yeux du monde, nous les soutiendrons, nous les soutenons et nous l'aimons. Zela nano pambulangana, zela pambulangana. On a regretté. Au nom de toute l'église, la sengi nzamba yo kela yo mawa pour habiter ma beni nzamba ko sala yo na mabi yo sali. Donc likambo biso mona ki kesaki ya lokuta. Montage. O uti ko confirmer yango na ba propos na yo kesaki ya solo. Olobi est-ce que église et ko panza na posaleli moto vidéo obimisi mutakala na ye. Biso to ba kesa lokuta. Mais yo so confirmer biso ke donc kesaki ya solo. Pour la kisabiso que ça solo ozupe une vérité universelle ya mutakala ya Jésus. Jésus ba mutakala te. Jésus ba ina lingwanda. Et puis lingwanda ya Jésus magite pour la kanke hôtel. Et ça qui pour na lobiko ya bato. Au comparer un être mortel à l'immortel sans majesté le roi de gloire, les lys de valets, la potasse de Foulon, les Shiloh d'Israël, les rejetons de la postérité de Jacob. Oh Adonai, yo kela tata o. Kanda mbelo bomi kaka na shero na tangazoloba. Donc, posons les fondements aussi de ça. C'est un flatteur. Seul lui c'est ce qui se passe réellement dans la communauté au sujet il y a existence, il y a église, il y a des rapas. Et là que c'est précis, ça n'a pas ensemble. Ceux qui battent mi va sangani pour finga et va sakana nae. Au lieu de ça là. À soi ça va on y va aller. Pour pas dévoiler ma secret. Oh bon on va dans sakana nanza. Je te promets un jour cet homme deviendra l'ennemi numéro 1 de son père. Mais va continuer ça. Je te promets un jour cet homme deviendra l'ennemi numéro 1 de son père. Mais va continuer ça. Je te promets un jour cet homme deviendra l'ennemi numéro 1 de son père. Mais va continuer ça. Mbote balandi MDG de TV Mafuta ya sika ezali ngai wa bino mère Dorcas la grande dame. Encore une fois plus lelo toye kaka nene to misana wa opesa bino basango et puis kopesa toli. Et les amis récemment on a eu une émission moko sur l'affaire Pasteur Mukunana voici l'homme. Et naibisa bino que 2 ans passés période ya makambo ya Chibola Roger Barra rappelé sa prophétie, message le baki qui est kalaté. Bango. Pourquoi? Simplement parce que voici l'homme, malgré Marambati Bola a défendu qui tata na eka na ibino. Et malgré Bosoto Mbindo, tout ce qu'on a vu sur la toile, Azoa qui quand même courage pour audacité malgré tout, l'évêque reste notre papa. Qui n'aille plus loin. Qu'on a comparé Yesuna avec Moukouna en disant
mutakala Yesu emonani ekulusu esilisa eboma église de christianisme. Donc wana naibite, je dirais que c'est une insulte, tout en oubliant que Yesu akufai pour la masumu na biso et non Yesu pardon atikele bolumbu pour la masumu na biso et non pour bakangaki na hôtel to na kati ya mutuka perolo na mituka ezali te to likolo chameau na Marie de Magdala. Donc et nalaka bino to luka video wana so tomoni yango toya kolakisa bino et lelo toye ko na ba preuve kolakisa bino ta nde tolaka bino premièrement pour un message à Roger Baka il y a 2 ans passés. Et puis après, révélation mosusu concernant kokabwana tope babenga onini scandale ya évêque Mukuna pe lingomba ya Aseka. Toyoki nanu message ya Roger Baka. Après bongo tozongi, merci. Les contrefacteurs et puni de servitude pénale. Scandaliser bana nzambe, ko penguisa bana nzambe, biloko e autres bibela ezebele, ko zemisa bana nzambe ya batu, ko longola bana nzambe ya zemi, ko koma na basi 5 6 7, mutapekisi yote soko botaki na mwasi, o reconnaître ye, occuper bana. Papekisi yote. Mais le problème que nous refusons ici, beaucoup ko soana en public, beaucoup ko fingana en public. Toloba te. Na kwa bisabinu quelque chose. Omani batoyi basalaki kalikile ya kosala biloko wana bakanisi ba humilier papa na biso. Ba humilier te. Kosala video ya ko publier mutu nde o humilier ye. Yesu ye mo nzambe ne biso kufa bulumbu na ekulusu. Église ekufa. L'église ekufa. Mais nous venons d'où? L'église vient de l'humiliation. Nous sommes une église qui a été toujours humiliée. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas Dieu. Bafinga, baloba, bamata. Pour nous, il est. Pour nous, il est. Que Dieu vous bénisse. L'évêque reste notre papa. Bachanja que papa te. Bachanja que papa. Oh, yabiso papa, aux yeux du monde, nous les soutiendrons, nous les soutenons et nous l'aimons. Zela nano pambulangana, zela pambulangana. On a regretté. Au nom de toute l'église. Na sengi nzamba yo kela yo mawa po na ebite mabeni nzamba ko sala yo na mabi yo sali. Donc likambo biso mona keke saki ya lokuta montage o uti ko confirmer yango na ba propos na yo kezaki ya solo. Olobi est-ce que église e ko panza na posaleli moto vidéo obimisi mutakala na ye biso to ba keza lokuta mais yo so confirmer biso ake donc ezaki ya solo pour la kisa biso keza ya solo ozupe une vérité universel ya mutakala ya Jésus. Jésus ma mutakala te. Jésus ma ina lingwanda. Et puis lingwanda ya Jésus magite pona kanki hôtel. Ezaki pona lobiko ya batu. O comparer un être mortel à l'immortel sans majesté, le roi de gloire, les lys de Valais, la potasse de Foulon, les Shiloh d'Israël, les rejetons de la postérité de Jacob. Oh Adonai, yo kela tata o. Kanda mbelo bomi kaka na shero na tangazoloba. Donc posons les fondements aussi de ça. C'est un flatteur. Seul lui c'est ce qui se passe réellement dans la communauté au sujet il y a existence, il y a église, il y a des rapas. Et là que c'est précis, ça n'a pas ensemble. Ceux qui battent mi va sangani pour finga et va sakana nae. Au lieu de ça là. À soi ça va on y va aller. Pour pas dévoiler ma secret, je te promets, un jour, cet homme deviendra l'ennemi numéro 1 de son père. Mais va continuer ça. Je te promets, un jour, cet homme deviendra l'ennemi numéro 1 de son père.
Mais va continuer ça. Je te promets, un jour, cet homme deviendra l'ennemi numéro 1 de son père. Mais va continuer ça. Kaka ndenge bouti koyoka pe bouti komona. Nzoka nde makambo tozomona ya nango sika te. Ya nango sika te, Bible ezoloba Nzambe azala omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc omniscient qui veut dire aza na connaissance ya makambo nyonso. Donc nde nazosola na bino boye makambo oyo ekoma après 100 ans Nzambe ayebi. Na jour, na date, na mois, na bakontre nyonso ya mokili, na bakontina nyonso, na se ya mai, na lifelo, na se na likolo, na ndako na ngai. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, makambo ekomela Nzambe ayebi na ye. Bandeko Nzambe oyo ayebaka nyonso avant ke koma si ayebaki, nzoka nde ba message pesi epesama que un jour aseka ekokomaka Babylone la grande. Bato batanga la Bible bayebi Babylone la grande. Repère ya ba abomination na ba abominable ya ba quadrupède ya ba nyama mabe pe ya bata mabe bato batanga la Bible bayebi Babylone la grande elingi koloba nini bandeko makambo oyo nzoka nde elobama nango tango aseke bandi sika boyebi ka faible commencement ndenge ezalaka neti te. Nzambe ayepambolaka bato, Nzambe ayebaka baintention ya mitema ya bato, Nzambe ayebaka lobi ya moto asi ayebaki na ye ke un jour akopambolaka akotombolaka mokuna, akopambolaka akotombolaka aseka. Mais bakokoma bato mabe to pe bakose détourner, bakoboya Nzambe, bakotika Nzambe et bakokoma kosala makambo ya malamu te. Les amis, tolanda ba message wana par un frère ou encore ndeko moko o azalaka membre boyoka yemo ndenge azoloba, azalaka fidèle to pe mondimi ya aseka depuis les années 90. Azala présent, donc o balobaka témoin oculaire pe auriculaire. Donc il a vu ayoka attesta approuva. Donc tokoyoka ndeko o ndenge azo expliquer que makambo yo ebandai nango eza nango ya sika te ou encore eza nango surprise te. Toyoka ye bongo bandeko tozonga lisusu. Makambo ezoleka entre François Mutombo na Mukuna. Ngai en fait dans un pour tout dans un pour tout bavantiri bato bavantiri ngai aseka depuis 94 koti aseka, c'est-à-dire aseka ezalaki makambo ya ba leadership o pasteur ondakambaka biso toyebaka yango te, toyebaka ezalaka système collégial ancien. Ndenge François Mutombo azoya azalaka ni serviteur quelque part, ayokweya ayokita na aseka master na ye, pire master na ye ndayakokotise na aseka kasavubu ya tosalela Nzambe awa lokola aseka. François Mutombo ayaka na bapinchi wana oyo basoni kafuta bakutino bazalaki na mosoki bazoteya bato bazokweya yalo naoyebaki François Mutombo azalaki sincere. Moi jalousie badégage batindi kote ya aseka bango bulu yeke koti na aseka aseke panzani. Mais nazoyeba avant aseke panzana
avant epanzana ezana sako mosakoli moko prophète moko apesa message aloba lobi na moni église oyo nzambe atomboli yango nzambe atomboli na baancien oyo bazokamba église oyo nazomona mokuna batomboli makasi akomi na mbongo ebele mais aozala paster oyo wapi na nzela na ye baskandale kosalema ya makasi baskandale aseka obomona aseka ekokoma Babylone la grande et c'est ce qui se fait maintenant nga na oyebisa bato sorti bokima parce que aseka ekoma nango Babylone la grande oyo azokamba boyoki koma te eske frère na biso oyo aza koexplike ke prophète moko aleka na ACK apesa bisakoli par rapport à bamakambo toomona lelo bakolo prophétie to bakolo message to bato bapesaki bamessage bandeko na ngai makambo nzambe oyo eya pasi bazwaki baprécaution te parce que prophétie rôle à prophétie ndenge bible ezolakisa biso na 1 Corinthiens je crois na chapitre 14 so na bosani te 13 ou 14 eoza malamu natanga yango bandeko bolimbisa ngai fale naza na bible na nga pembeni awa bible ezolakisa biso rôle ya prophétie prophétie ezalaka mpona koédifie prophétie ezalaka mpona kooriente prophétie ezalaka mpona koinstruire korecadre rôle ya prophétie bandeko ezalaka mpo ezongisa biso na nzela rôle ya prophétie ezalaka mpona kopesa kimia rôle ya prophétie ezalaka donc prophétie ya nzambe soki nzambe apesi message ntango nzambe apera message c'est vrai oyo 1 Corinthiens est mentionné je crois ekozala 3 édifier et puis exhorter je crois eza ba 3 boye pendant que naoloba nazoluka ngo mpe malembe c'est important ko vérifiera ba écriture et globalement nako bakisa to pe na koloba rôle ya prophétie bomona ntango bato bapesa ba prophétie wana prophétie parce que lelo bato bakoma confondre prophétie na parole de connaissance prophétie ezelo mosusu parole de connaissance ezelo mosusu ba pasteur ebele lelo oyo baza ko utiliser mingi ba mankioniste mingi bazalaka bapesa ba prophétie te mais ba parole à connaissance eza elo moko ta mosusu esalema to eza réalité ya vie ya mutu tango yo ko rappeler to ko yebisa yango pendant que ta mosusu yebaki ete babetelo pe lisolo te wana ezala la parole à connaissance wana ezala la prophétie te ayebisinga apesinga prophétie ya mama na biso ndenge akufaki wana eza prophétie te prophétie visera futur prophétie eza tout ce qui est futur oyo nyonso eza passé oyo nyonso eza présent ezala la prophétie te pour ton information yo oyebaka te oyeba kodiférencier te yo so baye koyebisa yo oza na 15 ans obotama le 14 mars 1990 apesinga prophétie ya mbula n'importe quoi yango moni les peuples de Dieu doivent être enseignés bato il faut bazala enseigner enseignement nde ekolisaka mwana nzambe prédication ekolisaka te prédication ezalaka mingi mpona kobooster bafoi na biso mpona kostimuler biso mais enseignement nde ekolisaka malheureusement lelo bandeko bato balingi kozala enseigner te lelo bandeko na ngai bato balingi kozala enseigner te oui eza na 1 Corinthiens 13 pendant na olobaka nde nalobaki naluka verset wana parce que eza chapitre mobimba ezolobela sur pas mal de choses ok et je continue nazoloba lelo bana nzambe bali kozala enseigner te balika kokima na nsima baprophétie bali kokima na nsima bamiracle et pourtant connaissance ya parole nde moto kopositionne yo oyeba omamba solo omamba lokuta makambo moto aoloba
ya nzambe te na mawa nzambe tozwi mwa ngolu wana c'est vrai dans un discernement ezali c'est grâce à ça nde na molisungi ya molimo mosantu on peut détecter comprendre que awa nzambe te mais malheureusement ba bébé baza tellement trop moto asali 10 15 20 ans na kati ya makambo ya nzambe mais azo comprendre ka eloko côté ti lelo akimaka na nsima ba prophétie akimaka na nsima ba pasteur babondela mpona ye bazongisa boye basala boye akimaka na nsima ba miracle ya yango baza kokosaka bato bakosakanaka na bato likolo ya ignorance wana bon tozonga na kati ya sujet na biso wana ezalaki parenthèse par rapport à la prophétie na banda koloba boye bomoni ta nzambe apesaka message prophétique ke tala likambo boye kokoma to tala likambo boye kosalema ba message tozwa ba message négatif par exemple likambo ya mabe o moto akokufa moto akobela moto akozongisa bakosala boye pourquoi nzambe apesaka message simplement mpo moto ayeba kose positionner so bayebi so par exemple kekeba tala na omona liwa liboso na yo to na omona maladi to na omona likambo songolo pakala eza po yo oyeba kose positionner eza po yo ozwa bagarde eza po yo ozala prudent eza po yo oyeba mosusu ezala kutu na baprécision ke soko osali eloko boye mabe songolo ekomela yo ou encore na omona eloko moko songolo pakala ya malamu te mais nzambe alobi kota mabondeli pourquoi mais c'est pour prier contre la chose parce que to vie ezalaka bitumba bandeko satana nzambe alingi bonheur ya moto mais satana alingi malheur ya moto sikoyo ezalaka bitumba nzambe asala deja part na ye na makambo nyonso moto akosa bino te part nzambe ezalaka part mpe ya moto ezalaka makambo oyo yo efosala nzambe akosala yango jamais atokoti mabondeli oliaka te il y a ces choses là tu dois le faire seul et si tu ne le fais pas Dieu ne le fera pas non plus malheureusement lelo bana nzambe bakoma bafeneya makambo nyonso nzambe asala évangile a tout est accompli akogene te akopriye te akokende église esala kofuta te mpo yesu akokisa nyonso na ekulusu mais mutunu ezosala malamu te mutunu ezosala malamu te en fait c'est ça des fois oyeba kosala part des choses ta bapesi yo message ya eloko mwa mabe okomela yo il faut koyeba kozwa bamesure mpo eloko wana ekoma te lelo bato bakoma so neti bapesi message oyo eloko mwa mabe kokomela moto songolo to namoni mosali na nzambe moko boya kokufa babiloko wana tomona yango mingi na bareseau sociaux oyoka bato bayeba kofinga moto wana obinoka bamessage baprophétie ya mawa to ya mais non eza eloko moko monde de ténèbre ebongisi siko nzambe arevela alakisi siko yo nde moto bapesi message nde il faut oluka ozala prudent ou encore oveiller enfin que eloko wana ekokisama te certainement je me fais comprendre à part ça bato mosusu bazala na habitude oyoka bapesi message par exemple mama nazomona osali accident par exemple eleki ta kutu apesaka message alobaka moto boya kokufa ma moto yango akufa te mais bino bona baproblème donc esengo na bino eza moto akufa ou bien donc mpo na bino so moto apesi message to prophétie il faut kaka ekokisama ata mais non prophétie nyonso te ntango bapesa yango to message nyonso te bapesa yango e objectif eza il faut message wana ekokisama bamessage mosusu eza wi ya mabe nzambe alingi ta mosusu en finir avec une personne nzambe alingi ta mosusu aboma mutu bon nzambe azala na ye toujours nzambe mawa ya babongo mingi ezala nango kaka so moto yango azongeli ase repentir nzambe atikaka ye mais soki mpenza nzambe alobi asilana na moto akokisa yango il y a de ces messages là ya mabe oyo ke nzambe alakisi yo kaka mpo oyeba mais ye nzambe akosala yango akokisa yango mais il y a de ces messages là eza mpo ozwa baprécaution bamessage ya malamu mpe ezali oyo il faut mpe oluka osveille mpo ekokisama mpo bato ebele lelo oyo bafinga bapaster balokuta bafinga basali na nzambe pourquoi simplement parce que non ma sœur na omona baolati voile to alliance par exemple mama yo sikoyo bamoni lo bazolati voile baolati alliance kindumbo likotika te sikoyo olobi soki message wana ekokisami to oloba paster amuta lokuta mais tika liboso kindumba vai obala yo obima na mobali ya bato sikoyo olingi message ya prophétie bapesaki yo ekokisama ke obali pendant que tu couches avec un homme d'autrui et simba te Dieu ne marche pas comme ça Dieu ne fonctionne pas comme ça nzambe alobi akopambola yo yo etamboleli mabe est-ce que oyebi ke masumu elimitaka loboko ya nzambe epesaka accès na diable a empêcher bénédiction na yo et puis asa n'importe quoi na vie na yo est-ce que oyebi bamasumu bamabe
efungola ba porte pas satana akota légalement na ba vie na biso et puis à sa volonté na ye na moment na nzamba intervenir te akoki ko intervenir te pourquoi parce que eza makambo mibeko kotambola na nzambe esengeli oza muta ba principe sozo respecter ba principe te en tout cas eza moi pas si omona nzambe osala soki ozotosa mibeko ata na ba difficulté nzamba kosala parce que ozotosa mibeko bien que satana kobundiso balaka yo libala bapesa o message bapesa o prophétie tu dois veiller sur ça so bapesa o ba message ya mabe esengeli obondela contre yango et puis otambola bien nzamba ko épargner yo so bapesa o ba message ya malamu esengeli pe obondela pona kokokisama ba message wana et puis otambola malamu parce que so ozotambola bien te satana ko profiter pour empêcher les pamboli wana certainement yoki parce que lelo bato ebele bazozela ba prophétie ezokokisama te ba prophète na ba pasteur ba mimba to lokuta po mamba lobaki ekokisama te il y a de ces prophéties là ekokisama automatique tu n'as pas besoin de faire des efforts na moment opportun na temps on nzamba fixa ekokisama o sale fort toté o mato kita o lingoli et puis ekokisama na moment on nzambe alingaki oyo lingite so moment ngo ekokite ekokisama pété mamango za bongo mais il y a de ces choses là il faut veiller na etamboli na yo na marche na yo na nzambe vie à prière na yo peso compter sinon te orozwango te en fait c'est ça bref to bande koloba ba pesaki message na ACK que ACK oyo nzamba ko pambola ngo nzamba ko tombola ngo eveka ko koma na mbongo ebele mais ekokoma Babylone la grande ekokoma lia ba scandale ekokoma mukolo nzoto azalaka na yokaki ba collaborateur bazalelo ba yokaki mais mutu moko aveya te lelo o ba makamwana ezokokokisama ya mawana ya pasi bandeko eza mawa mingi eza pasi eza na elo moko te koma na vie ya mwana nzambe ezala la surprise pour votre information Bible ezoloba elo moko ekoma te saki nzambe a avertir to pe ayebisa basali na ye nzambe alobaka toujours a préserver toujours ba oyaye siko eza likambo nde ya yoka nde na uti koloba soki ba considéraka message lelo ta msuto tokoma bisiko tokomi te ba passer belé bazara bateti surtout so ye moko ayebika ayokaka nzambe pona ye nzambe akoloba na moto mosusu te kana ye baza ebele bakutana ba makama combien babala bandoki combien bakutana ba problème pourquoi parce que bapesaki ye message mais lokola nzambe alobaki na ye moko direct en tout cas ozwa message wana te ozwa yango te ebele lelo oyo makambo oyo ba profession bapesaka soki na bane 90 bandeko na ngai tala mbula ye kolata nzoto botala ba scandale na batwala botala ba makambo mabe oyo ezoleka ezosalema na kombo ba église ya basali na nzambe bototikala na ACK parce que tolobela ACK bandeko c'est triste et regrettable kaka nde na mesana koloba na bino surtout bana na nzambe bosimba ya bino kondima parce que mukolo okotelema na esambiselo okosamba te po mukuna pengwisaki yo okosamba te okoyebisa nzambe te nzambe foti na nga te omoni makambo eveka salaka na mami chibola to na o musuba te kokata soki ba trompa akombone soki nani soki beti soki nani soki nini soki loko nini na yebite yango ne mutu salaiki o mun makambo voici l'homme asalaka na évêque wana yango nde mutu le salut est individuel maman tu vas okosamba pour toi papa okosamba pour toi maman bongisa nde tamboleli na yo relation na yo na nzambe parce que tondimelaka yesu tondimelaka ba pasteur te mokonzi pe mobikisi na biso ezalaka yesu ezalaka ba pasteur te kande na yebisaka bino soki yesu asumuka soki asala lisumu te tia tout intérêt ya se conserver pire au fait oza kutu na tante au contraire bamakambo nyonso eza biloko ifo puso su pembeni ya nzambe ndenge bible ezoloba na Matthieu 24 ke ntango bomoni bamabe komi kokola masumu s'accroître
mabe abomination na lié ba mabe moko boye na kati ya ndako ya Nzambe bisiko esengeli esalema te moto akotanga akeba. Donc elingi loba moto akotanga aveiller, moto akotanga azala na bagarde, moto akotanga azala prudent, moto azokomona pa azoyoka makambo oyo ayebake mwana moto akomi pembeni do amilengele. En fait c'est ça. Makomi elobi yango ke na tango asuka bafo bakozala ebele. Bible ezoloba plusieurs. Plusieurs n'est pas la moitié, plusieurs n'est pas une partie, plusieurs n'est pas ndambo. Plusieurs veut dire la majorité. Bible ezoloba na tango asuka plusieurs bako abandonner foi pona ko s'attacher na ba doctrine doctrine na ba démon pardon, na ba esprit séducteur. C'est ce que nous sommes en train de voir. Phénomène mankiona. Bomona ki na chaîne na ngai comment est-ce que ba passer ba ko sakana nzamba ata mwa ko banga nzamba moke ezate miracle monté de toutes pièces. Wana nyonso po anini po batondisa ba poche na bango. Nde bangambu Yesu aloba. Et Batouana, ce sont des hommes oyo, batambola na Nzambe, basala histoire na Nzambe, bato ba yebi bango, ba témoigna mouné na Nzambe, bato ba yebi. Combien de personnes babongwana na ministère a Denis Lesio bozo mona lelo pétage. Boyebi batu combien babongwana na ministère a Tatawana. Boyebi batu combien babika na nzela a Denis Lesio lelo batu ba oseka, bo se moke bozo bota 30 ans passés. 25 ans, je ne sais pas combien dans les 20 ans passés. Bon, il y a archives. Dans Denis Lesio, en public comme ça, zolela. Ma miso, à cause de ma monza ba osala na vie à batunanzela na ye, ba image ezali. Mais lelo o botala. Donc moli moi égarément donc na niveau ya extase. Oyo kapenza ke chemin de non retour quoi. Donc nzambeka il faut peut-être ayo kamawa. Et lelo batu kombe ba obunga, batu kombe ba opengwa na ba makambo ya mambo sikate. Nzambe Yesu si alobaka ngo na Bible ezali ke na batango asuka l'amour de plusieurs se refroidira. Lelo tozomona ngo bolingo bato ebele kiti iniquité kokola masumu kokola bandeko bato mabe ba okoma binemi ya bato malamu tozomona ngo lelo bato bako empoisonner bato bako boma bako sa bato mabe. Siko yo mwana Nzambe otanga ya Bible marambo okoki kozala indifférent te yo ko ito lo bakino ba pasteur bazo ba ese bato parce que yo ndimela pasteur te est-ce que talio ba mamo bango bazo sala eloko yo sengelo sala eza ko bondela pona bango oyo ako se ressaisir gloire à Dieu o pas ko se ressaisir te ye muta ko yeba mais toi tu as tout intérêt de craindre Dieu yo po ndimeli na Yesu te c'est le moment parce qu'après la mort il y a une vie comme je vous ai toujours dit et cette vie dépend de la manière dont l'homme a servi le Seigneur. Okende wapi. Bref, c'était ça. Nde to yaki kande na lakai bino kenon, to la bino ba image wana. Et bolandango les susu ndenge nazo sisa koloba boye. Quand mwana omona bino mbala sima. Nzambe apambolela nga bino abatela bino. Apesa kimia na mabota na bino. Apesa solution na ba problème na bino. Aya no la mituna na bino. A éliminer bino. Angengela bino. Nyonso ya bino simba. Na kombo na Yesu. C'était Toli Katina Bonzambe avec Mère Dorcas, la grande dame. Quant à moi, je vous revois prochainement. Merci. Le contrefacteur est puni de servitude pénale. Scandaliser bana nzambe, ko penguisa bana nzambe, biloko e autre bibela ezebele, ko zemisa bana nzambe ya batu, ko longola bana nzambe ya zemi, ko koma na basi 5 6 7, mutapekisi yote soko botaki na mwasi, o reconnaître ye, occuper bana. Tapekisi yote. Mais le problème que nous refusons ici, beaucoup de soit en public, beaucoup de fingana en public, toloba, tolobate. N'a pas vu ça quelque chose. On m'a dit bateau et basalaki kalikile ya kosala biloko wana bakanisi ba humilier papa na biso. Ba humilier te. Kosala vidéo ya ko publier mut. Nde o humilier ye. Yesu ye mo nzambe ne biso kufa bulumbu na ekulusu. Église ekufa. L'église est bouffante. Mais nous venons d'où? L'église vient de l'humiliation. Nous sommes une église qui a été toujours humiliée. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas Dieu. Bafinga, baloba, bamata. Pour nous, il est.
Que Dieu vous bénisse. L'évêque reste notre papa. Bachanje que papa te. Bachanje que papa. Oh yabiso papa. Aux yeux du monde. Nous les soutiendrons. Nous les soutenons. Et nous l'aimons. Zela nano pambulangana. Zela pambulangana. On a regretté. Au nom de toute l'église, la sengi nzamba yokela yo mawa pour habiter ma beni nzamba ko sala yo na mabi yo sali. Donc likambo biso monaki kezaki ya lokuta. Montage. Outi ko confirmer yango na ba propos na yo kezaki ya solo. Olobi est-ce que église et ko panzana po saleli moto vidéo obimisi mutakala na ye. Biso to ba kezala lokuta. Mais yo so confirmer bisoake. Donc kezaki ya solo. Pour la qui s'habille sur que ça solo, aussi peut une vérité universelle. Il y a mutakala ya Jésus. Jésus m'a mutakala ten. Jésus m'a ina lingwanda. Et puis lingwanda ya Jésus m'a quitté pour la canque hôtel. Et ça qui pour la lobiko ya bato. Au comparer un être mortel à l'immortel sans majesté, le roi de gloire, les lys de vallées, la potasse des foulons, les chilots d'Israël, les rejetons de la postérité de Jacob. Oh Adonai, yo kela tata o. Kanda mbelo bomika kana cher on atanga zoloba. Donc, posons les fondements aussi de ça. C'est un flatteur. Seul lui c'est ce qui se passe réellement dans la communauté. Au sujet, il y a existence, il y a église, il y a des rapas. Et là, c'est pour ça qu'on a pas ensemble. Ceux qui battent, ils vont s'engager pour finir, ils vont s'engager. Vous voyez, on y a ça là. À soi, ça va, on y va aller. Pour dévoiler les secrets, je te promets, un jour, cet homme deviendra l'ennemi numéro 1 de son père. Mais va continuer ça. Je te promets, un jour, cet homme deviendra l'ennemi numéro 1 de son père. Mais va continuer ça. Je te promets, un jour, cet homme deviendra l'ennemi numéro 1 de son père. Mais va continuer ça. Makambo ezolega entre François Mutombo na Mukuna. Ngai, en fait, dans un an tout dans un pays tout ma fantiri, ma tout, ma fantiri. Ngai asika depuis 94. Côté asika, c'est-à-dire asika ezalaki makambo ya ba leadership au pasteur ondaka marabiso toyebaka mote toyebaka ezalaka système collégial ancien ndenge François Mutombo azoya azalaka ni serviteur quelque part ayokweya ayokita na asika master na ye pire master na ye ndayakokotise na asika kasavubu ya tosala nzambe awa lokola asika François Mutombo ayaka na bapinchi wana oyo basoni kafuta bakutino bazalaki na mosoi bazoteya bato bazokweya yalo na oyebaki François Mutombo azalaki sincere. Moi jalousie badégagé batindi côté ya aseka bango bolo yeke côté na aseka aseke panzani mais nazoyeba avant seke panzana avant epanzana eza na sako mosakoli moko prophète moko apesa message aloba lobi na moni église oyo nzambe atomboli yango nzambe atomboli na baancien oyo bazokamba église oyo nazomona mokuna batomboli makasi ana akomi na mbongo ebele mais azala paster oyo wapi na nzela na ye baskandale ekosalema ya makasi baskandale aseka aseka ekokoma Babylone la grande et c'est ce qui se fait
nga na oyebisa bato sorti bokima paske aseka ekuma nango Babylone la grande oyo azokamba Zambena